devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clebois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo, Tozali na sujet Kaka Moko. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce qui n'a lobby, trop c'est trop. Na royeb sabino sujet nini na rolobela l'élo. Donc sujet l'élo na lobela bino ka mukie. Donc l'élo Tozali koloba parce que liba la wana soki liba les ali entre FCC na cash entre Félix Antoine Tshisekedi na Kanambe ezali bakor moko constitutionnel te. Donc ekoiko katana mukolo otolinge katana. Donc yangana na FC bino message na biso alelo ezaka sujet moko. Trop c'est trop. Makambo to moni ya mende oyo ya audio ya mende, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc avant na kotana on a ba sujet wana lelo to na sujet moko nazali ko yebisa bino déjà que na informé bino donc vraiment wana na ko manquer parce que ngai l'émission na boyo 40 na pesara batuba. Bon et joyeux anniversaire. Donc nazali ko informé bino que jeudi 20 août donc après demain lelo to za mardi donc anniversaire na ngai donc na sengi na bino nyo surtout donc vraiment ndenga na Argentine na bino na bato bolandara donc ba message na bino donc ata penser soka to comité penser na yo donc na ngai ekozala vraiment esengo belé mais ba cadeau pe kozala na boité ba cadeau pe kozala parce que mama kalanga sa pesinga cadeau ya gaillard tant ya une émission il y a le Chouami Doudou Chouami Doudoulé coach Jean-Jacques Kolwamba parce que il y a zo fêté d'ora fêtera un jour avant. Il y a les 19, il y a les 20, il y a déjà à Zanakata Masolo, mais na yebisi binoke oyo zakaka anniversaire mokaka ya boye, mais bo yeba ke Nzambe abate la biso na 60 ans d'âge pas siko na combien na 58 ans. Ah bozoka moi 58 ans bo kansa tek tan bo mona lem sunga na petit nanga di Londolé atik mande fa pembe o kasaza masanga adi azama masanga tenga masanga ezali Louis Blaise Londolé. Louis Blaise Londolé l'onko iwana masanga dia za petit nangai. Donc bokan sa teko to Monique Bokamo nazana 58 ans nazo kokisa na 60 ans wanande boye bake tozana grand fête ya kosakanate donc na kati penda ndoule na kati ya salle donc avec invitation soko zange invitation ko yate parce que ba chien ba kozala dresser pour baye ba to invitation soko yene invitation te mbwana fois mona déjà que ozana invitation te donc on ezali kaka entre parenthèses donc le 20 août jeudi ezali anniversaire nangai donc merci déjà na ba cadeau merci déjà na ba message na bino bokotinda donc revenons à ce qui nous concerne ce jour donc na kati émission na biso à 5 minutes. Na yebisibino trop c'est trop donc Michel Ekebele donc tout longolana makambo oyo ya mike toza nango avant émission donc nazali déjà ko apprendre bino que samedi oyo ezali le 22 samedi le 22 donc émission précédente bomonaki na rendez-vous des patriotes na yambaki mama kalanga samedi oyo na koyamba le descendant de Simon Kimbangu camionnette Mbola witi Kisasa aye freshman na Kisasa camionnette Mbola zali na makambo koloba amoni akolo bango esika mususu te akoya na rendez-vous de patriotes samedi oyo camionnette Mbola bakomi ko benga ye Fachi Béton camionnette Mbola Fachi Béton les descendants de Simon Kimbangu akoya ko panza masolo nyoso tout donc azali na makambo koloba boyebi ke soki camionnette Mbola alobi azali na makambo koloba ezalaka jeté donc na tiki bino bolanda bino moko bande annonce ya émission na biso samedi 22 août à partir de 14h rendez-vous des patriotes avec le descendant de Simon Kimbangu camionnette Mbola Mwana Bandala Bogar. Il revient fraîchement de Kinshasa. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 22 août 2020 à partir de 14h. Il s'agit de Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu, Fachi Béton. Allô. Yabino honorable Camionnette Mbola, le descendant de Papa Simon Kimbangu. Donc, nous avons rendez-vous samedi dans la chaîne Oyo. Il y a numéro 1, César Ngadi. Chaîne ya liboso o ya Europe mutu tout sera yé
il faut que mon César Ngadi na Melin faille yamba yo ozala nani politicien ozala musicien il faut traverser Timelin pour que mon César Ngadi le lokomi Kleboa camionnette Mbola les descendants de Simon Kimbangu moi na Badala Bogar boyebi ke soka décidé alobaka camionnette Mbola akozala nangai c'est samedi 22 août 2020 na rendez-vous des patriotes pour répondre à ma question na bino nyoso tout boza nango pe aloba oyo azali nango ya koloba parce que awiti ki sasa ayeka ka mikolo yo le tout moni ba internet comme belé YouTube l'émission de belé mais mutabana ngwana Klebo mikolo boyebi ke camionnette Mbola c'est les descendants de Simon Kimbangu azali na Kombo ayeko longola ba salité nyoso tout azali autour ya président de la République Fachi Beton donc Kombo na ye wana donc ako komba batu nyoso tout samedi 22 août 2020 à partir de 14h yango wana na sengi na bino émission oyo bolandango en différé bolanda yango en direct donc samedi wabino camionnette Mbola les descendants Simon Kimbangu Mwana Beton Fachi a roulé kana Kleboa. Camionnette Mbola, les descendants de Simon Kimbangu, Fachi Beton, azali invité Nangaï, il y a samedi, on a rendez-vous des patriotes à partir de 14h, donc na sengi nabino émission Oyo Babete Labino Lissolote. Boyebi que Camionnette Mbola, les descendants de Simon Kimbangu, ceux qui a décidé à Loba, à Lobaka. Yabino honorable Camionnette Mbola, les descendants de Papa Simon Kimbangu. Donc, nous avons rendez-vous samedi na chaîne Oyo. Il y a numéro 1 César Ngadi, chaîne ya Liboso. Oh, il y a qui Europe. Nous tout sera yé. Il faut que mon César Ngadi na Melin. Faille yamba yo, ozala nani politicien, ozala musicien. Il faut traverser Timelin pour que mon César Ngadi le lokomi Kleboa. Rendez-vous des patriotes ce samedi 22 août à partir de 14h avec comme invité Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu. Nous avons besoin de les descendants Zarabino, samedi. Ndeka na Sarabino, Kanambe, Toko Bossa na été, Naba méchant Otoko Minango, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Donc, Bino Moroboito Landa, Camionnette Mbola, les descendants de Simon Kimbangu, Azali na Bisso, samedi 22, na rendez-vous des patriotes. Ba question na bino nyoso tout bozali na yango bo bomba yango ako répondre na ba question na bino na fc bino ka awiti kisasa awiti go ya amoni makamunyo surtout au fatia zali ko sala donc ya ye pour na ko faire taire batu nyoso tout au bazali ko loba o bilobela donc Camionnette Mbola sera mon invité ce samedi 22 août dans rendez-vous des patriotes à partir de 14h donc wanezalaki publicité ya émission boyebi na makambo anniversaire nanga sikoyo tozali ko kota na sujet na biso alelo na bino sujet na biso ezali kaka moko sujet na biso tozali ko lobela na président de la République na biso Fachi Beton peuple ezali simanayo armée ezali simanayo communauté internationale ezali simanayo peuple leki armée mais président de la République makambo tozali ko mona to comprendre que na kanisi pe yo yebi tozaku na besoin ko sala descente bateau ya FCC o yebi ke bakolinga kayote pe balinga kayote pe bakotika la kolinga yote donc bazali batu moko baza bato ba contre état to kena ba so to konyeka bo et comme ba contre état éternel to zipi le boulou basali le boulou mususu to zipi le boulou basali le boulou mususu tala kaka audio ya suka oyo ya mende donc ba gazé na kanambe ye siko ke ko gazé ba gazé kutu ba botaki na kanambe ye ke abengi mutu na ye concernant donc pétition au basali po balongola ba juge mususu batikala ki ya ba fitiol donc ba bengi menda bengi botana ndeka zo gazé mutu na ye donc cop na bango bazaka na kata ba cop bazaka na kata ba cop bazaka na kaf donc oya mende on ndenge na lobaki c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase donc tokoki ko continuer te président de la République tokoki ko continuer te parce que donc na kanisi batutu ba moni ki sondage biso sala ki na émission na biso précédente plus de 95% batu ba lingi kutu négociation toko négocier na batu na pona ni biso to sengi mbala moko to beba na bango président de la République batu na bako le kabiso na esprit te bako bina biso na zolote batona c'est des mbende c'est des taureaux de donc bakoki ko lekela biso esprité comment bakobel sabiso mutu lelo likamususu lobi likamususu donc tala boule bazana ngo président et puis lelo to beta masolo
de passer tous beta kama solo poto beta surtout ba resista ki makambo na bango ya avion donc makambo boye président de la République tokoki kotika yango te yo moko po yebi ba boule oyo za nango po na le peuple d'abord batouana soki baza ba kolinga te ke simba donc batouana il faut to beba na bango donc le plus vite que possible donc mikolo il faut to beba parce que eloko ni balaxi bisote talaka boule bazaki nango baza na boule na bango na bat na bango kanambe azo donc aza bien informé na makambo na ye donc makambo il faut esila peuple azali simanayo armée zali simanayo communauté internationale zali simanayo avant de comprendre impérium tokolo ba impérium ezalaki te okoyeki ko zwa ba décision te mais au bout il y a un an siko ozali na droit ya ko dissoudre assemblée ozali na droit ya ko dissoudre ya ko sala makamnyo so lingi parce que ozali na plein pouvoir mais batona bako binisa te batona bako si sabiso bulte batona bako yiko si sabiso bulte parce que batona baza ba toro baza ba ngaya chindongo na ndenge esprit baza sans esprit. Donc, Batouana, donc, yozo boule makamsusu, bango bazo boule makamsusu, donc, président de la République, to sengi, donc, histoire wana, il faut vider. Histoire wana, penza, il faut vider, parce que, il faut continuer de, tarasiko mende, ndenga, a bangara mutuna bangwana, jo wana, a gazaki wana, a outi ko révoquer na parti. Bon, pour pour faire plaisir, na chef na bango, ba monate ke, ma solo so kezandengni, mende a révoquer, donc, jo wana gazaki. Do bo mona ka joana ndenga senge ba pardon be balongo le bo pour mona ka batuana do ba mende ona moni ba mende ona bazalaki donc batu moko boye kala te bazoki ba nomination mais bazana intérêt na bango parce que ti le lo bango bazaka na boule ke ba réussir traiter na bango ba réussir cop na bango do président de la République to sengi na yo masolo wana il faut et si là donc ndenge za boye penza il faut si là peuple azali ko la kaka yango wana donc au moni makambe belé ngoko salama mbesiko tozali koloba makamususu mbele tozolo bango suite. Parce que le président est so ba resisa ki kuna bango ya avion. Soki ba resisa ki donc kuna bango ya congrès o Kabund atimela ki bango ba lukala ke infrakatati lelo ba longolai. Soki ba resisa ki ba makambo tout bazo ko sala wana mbele le président de la République lem sou pa oza président de la République te batuana bazali ko sala ba masolo moko boy soki simbi mbele mystique mais yo ko sa na bango baté parce que baton so ba zuyo na contre-temps mo ba ko liayo. Et yebani ke bako liao me bazo sala makamu nyoso tout po balia yo simbate parce que nzambe na yo azali na yo mais nzambe obi ke nzambe loba mi batela epé po abatela yo parce que nzambe azali na yo parce que ceux qui makamu na bango nyoso tout bazo sala ezo simbate mais ceux qui un jour simbi donc yango wana Django tire le premier donc président de la République donc vraiment prend le taureau par les cornes donc beta le boko na mesa prend le taureau par les cornes vraiment aussi ça makambona parce que peuple azali kara kozela yango wana président de la République tous les ingrédients sont réunis donc ezane tu olongo lamba donc yo okena baton olongo lamba pondo madesu bachelo pondo bachelo mafuta donc basi ba lakisi biso ba face tout président de la République donc masolo o il faut ici là parce que ezo masolo moko ekosuka te parce que ba komema okabo contre-temps sur contre-temps parce que bango balingi taka contre-temps ezala poto ke na bango ndengwana donc président de la République to sengi na yo to silisa makambo yo donc mbala moko ndeng tozo sala bo tozo sisango mbala moko na bango parce que donc mais non président de la République mais ba yuma na ba ko sisa biso bulte ba yuma to ko bulaka te ozo bule pour na peuple le peuple d'abord bango ba yela biso ba contre-temps talaka masolo menda beti talaka kamasolo menda beti 8 pa ya mutu na bango na kanambe donc bazo sala ba bule penza ke non makambo na biso et kende ndengi biso tolingi kende te donc bazo tia ba contre-temps do ba contre-temps na kaka to pona ko mettre kaka fait na masolo wana il faut kaka ko sukisa bango lisolo ngo esila bu pia tala kaka président de la République soki zo tarder exemple to ko tanga kutu kombo na été parce que azana niveau moko kutu ayote tala kaka neti donc Daniel Safou mutu ko Daniel Safou a komi ko lo ba penza ke na caméra ke soki Félix Antoine Tshisekedi a meki ko dissoudre assemblée biso to kolongola ye ngai na kolongola ye. Mais quelle audace, quelle impolitesse. Et ça lui outrage, na chef de l'État. Donc il y a Daniel Safa ko longola yo. Donc c'est parce que ozomo na ke ba makambo mususu ozomo donc ko dissoudre ça parce que sikoyo ozali na droit ko sala ngo parce que bato wana yeba ke soki to kena bango ka ndengo na président de la République tozo keneka ndengo na leloto libulu fongwami to zipi libulu lobi ba chisu libulu to zipi libulu donc tozo zalaka ndengwana longue histoire donc biso na bango il faut aussi là parce que président de la République ndeka to lobaki ka histoire ya mende pesi biso pasi et puis pio
tala kaka bulu bazali nango donc kanambe wana za forme tu penza ya forme to monique ayaka pa na yo azo bondela yo entre temps azo pesa ba consigne na batu na ye mutu abenga mende gaze mende sikoyo abengi mutu na yo na gaze masolo tu omoni mende na kata lobaki na wichi et pas ya mutu na bango kanambe. Donc ezali makamoko photo souki sa yango président de la République. Donc to marqué dans le poste parce que température est mati donc tozo l'exabino fret maritime. Il y a Feli Mosengo na papi Boale fret maritime on a zo sabino za fret maritime moko on dit makou de za business au quand c'est ONG au quand c'est ali association mais ali fret maritime oyo na FCBino ozala na mbongo te okei na camion na yo na voiture na yo batieli on na maibo seul ba papier bako récupérer mbongo na bango kuna na Congo. Donc restez connectés sur Euraclé Original. À tout de suite. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo. C'est parti Bolanda to kutasa biloko za figuré na de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate ils ont biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer quand réseau la connexion conteneur yango yo eza en live mon la plaque à Bruxelles va au différent dia na 11h verse facilité les tu remarqué que na réseau ya matinda ba le mai belé baza ba difficulté massa repayé car bien abundi à charger comme à la Afrique massa na car charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati yeke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo nga na fretant na conteneur tanga oteka nga na teki na longo li fret na nga na pourcentage yo ju le reste na yo bon ikangami Kangami masole sili deuxième bord tindika kaka donc caméra ont bougé parce que na likolo ya dépanné pas modération nda okanga bord na mondo donc bord ezokanga malongi nda okangama masole sili donc bord ikangama Kangami kitoko. Bon, deuxième bord, là au Kangama. Tindika ka ya mouvement. Tindika. Deuxième bord Kangami à suivre. Donc binomo botolanda donc on est à bande annonce il y a fret maritime il y a Feli Mosengo na papi Boale donc vraiment bolandi penza ezali fret moko ezosala makamoko nano esalemate donc besoin contact na bango vraiment bazali banamboka oh vraiment il faut to aider bango. Donc président de la République tozongi susu président de la République balakisi biso kimotema mabe na bango nyoso tout président de la République le tozobeta masolo ke bonabo mais ceux qui li solo o avion obiki balingaki ko bareyo balingaki ko bareyo mais lelo tobeta ba masolo masolo avion oyo masolo oyo ya jo oyo ya muyibi ya tambe moi ba ko va na Belgique on a ceux qui destitution ana congrès na basala rezala ke ba kabunda revesara bangote ceux qui kabunda revesara bangote mais siko to mais ba destituer yo donc ba sali ba makamutu coup d'état destitution donc avion ba quoi avion tout ça est coquité yo ozo limbi sakaka bango parce que makamutu a contre-temps ozali moi na nzambe mais nzamba lobani ni donc mi batela yé pas batela yo. Donc président de la République peuple azali simana au peuple alike armée azali simana yo communauté internationale azali simana yo batouana président de la République photo beba il faut to beba na bango kaka mbala moko to beba na bango parce que to ko konye boité tala masolo oyo penza menda zo beta masolo penza menda zo beta masolo penza donc ba yokani penza coopération na bango donc en tout cas vraiment donc et puis pio donc yo za na bango malamu bango bazali na yo malamu te donc tout ça là qui sondage na émission précédente ba tout balingi négociation te 80% plus de 80% 95% balingi négociation na batuana te
baloyi bato il faut tosila na bango avant on comprenait bien oye sika il faut au bouler au talandengi makambo ezokende na mboka babilo muso oyeba ite sikoyo oyebi makambo nyonso tout ozana besoin na bango te bic rouge bi ma président de la République bato na tokoti la bango tante bato na bakosi sabiso mayele te bakoko bine na biso na zolo te bakosi sabiso bulte bato moko boso ba wita wapi donc ba ya penza ba ko dominer mboka na biso au moment où yozo luka solution pour na mboka na biso président de la République stosi la nana batuana ozali na peuple simana au peuple eleki armée eleki nyoso tout ce qui peuple ezali simana ote et puis bango bazo sala ba contre tout parce que ba yebi ke peuple ezali simana yo. Donc vraiment président de la République le président to qui na méchant li kamto yaki na yango wana penza il fallait to beta nango c'était tozali ko marquer deuxième pause boyebi ke donc Jérémy Mukuna a continué na katia masolo ya Clébois original na émission na ye au son de la trompette azali ko yambela bino donc pasteur Giziamina azali invité na ye boyebi ke pasteur Giziamina o alobaki mingi na makamba fachi lelo azongeli masolo ye moko atubeli bolanda bande annonce ya émission ya Jérémy Mukuna oyambaki pasteur Giziamina. Mesdames, Messieurs, ne ratez pas cette émission, ne ratez pas la première de Au son de la trompette avec Jérémy Mukuna, une émission où j'ai invité pour vous le pasteur Giziamina Kibila, avec qui nous avons tout dit, à Bombi et Logo Mogote à Lobi Nyonso. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bientôt sur Clébois et sur Asmedia, au son des trompettes. Chers amis, chers internautes, ne ratez pas cette émission, avec l'évangéliste Giziamina Kibila, Jean-Oscar. Vous allez suivre une très bonne émission que nous avons faite avec notre frère Jérémy Mukuna, avec qui nous avons parlé en toute franchise. Il n'a rien caché. Giziamina a accepté que Félix Tshisekedi est le chef de l'État. Donc ça sera emblématique. Vous allez suivre et vous allez aimer à ne pas rater cette grande émission. Alors ne ratez pas cette émission, cette première avec Jérémy Mukuna dans Au son de la trompette. Et cela va se passer dans votre site Clébois original, simultanément sur Asmedia Congo. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bientôt sur Clébois et sur Asmedia, au son des trompettes, vous allez suivre une très bonne émission que nous avons faite avec notre frère Jérémy Mukuna. Donc ça sera emblématique. Vous allez suivre et vous allez aimer à ne pas rater cette grande émission. Ne ratez pas cette émission, soyons tous là au rendez-vous de Au son de la trompette avec Jérémy Mukuna, avec l'évangéliste Giziamina Kibila, Jean-Oscar, qui a tout dit, alors il n'a rien caché au micro de Jérémy Mukuna. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Alors, très longtemps. A bientôt sur Asmedia Congo, sur Clébois original, dans votre émission Au son de la trompette avec l'évangéliste Giziamina Kibila, Oya Bombe Logote, Oya Lobi Nyonso, Oyo Esengeli Aloba. Pona Lobi Siye, na Lobi Siye, na Nenga Mukete, na Lobi Siye, na Nenga Mukete, Boulanda, Boulyoka. Que Dieu vous bénisse. Boito landa bande annonce ya émission na sengi na bino nyonso tubo yamba vraiment Jérémy Mukuna na ndengi ya kitoko parce qu'azali professionnel donc émission na yeko banda donc je pense que lelo na pourquoi donc bon Monica Yambi donc parce que Giziamina bo yoka ba question tourner parce que c'est un professionnel à tout beli masolo nyonso tout donc na zongi lisusu président de la République peuple azali simanayo armée azali simanayo communauté internationale zali simana batouana jamais bakolingaki osala baboule nyo surtout ozali na yango yo moko po yebike batouana baboule yo zali nango bango basalela yango jamais bakolinga jamais yo réussir place bango ba échoua président de la République soki masolo ezalaki avant okota masolo otimba ba ebisio salabo après osalabo ondimi tango ko kota na kata masolo o changer mouvement ezali ndengo na otimba. Oh salaboye après ton kanamba kansaki yo za yuma akansaki yo soko komiana a manipuler ndenga mesala ko manipuler akutani na masolo otimba bango baza ba yuma ondimi masolo tongo kota kuno changer face okosi face à la musique yango wana siko tozali ko senga présent donc masolo oto yoki ya suka ya mende yango wana goutte oye déborder vase tokogoza na bango na confiance te bato musu ba kansa oye ezaba ezali ba jete ezali makamba solo président de la République peuple azali simanayo
armée zali simanayo batu nyoso tout bazali simanayo to sengi na yo président de la République la kisa bango face à la musique parce que mutu ako condamné yo azate donc to sengi na yo penza président de la République yo que la base yo que la 5 minutes et comme na souka et comme na souka to comme ma bango ti wapi donc négociation ezate batu tout baboyi ba négociation donc bango il faut to la bango penza que peuple alingi bango soute ba mende na ba kanambe faut pas comprendre que peuple alingi bango soute donc yango na lelo to eloko to zali ko beta penza c'était mais to bosana te wana ta bango ba to PPRD wana FCC balingi recensement te mais biso to ko bosana te ko lobela ka yango parce que bango ba bi que soki recensement ba nationalité na bango ebima ba msu ba ko bando voter te donc to ko sala recensement soki zo 20 ans élection ko poussana recensement après réforme monétaire donc réforme monétaire monnaie wana elongwe donc to zongi na monnaie na biso makamuto esili donc yango na lelo penza il fallait to beta c'était président de la République donc base les biso to représentera base 5 minutes eza base yoke la base donc bato ane photo si sa bango boule bato na ko lekela biso boule te ba yuma na ba lekelo boule yo timba ko leka bango président de ba yuma wana ba lekelo boule ah mais yo ba ke ozamo na papa Tshisekedi te la ki sa bango face à la musique parce que ozali capable liboso ezala ki neti parce que ozalaki na kati ya masolo te okoki kodissoudre te sikoyo ozali na masolo okoki kosala nyonso to olingi yo moto ozokomande donc masolo nyonso tu donc lelo il fallait penza tobeta sete na makambo oyo oyo tobeti sete ya lelo tokoki kolekisa yango te vraiment tokomi na suka émission na biso ndenge nalobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc tokomi na suka émission na bino boyebika so tokomi na suka émission base yango nde makambo base yango vraiment nde makambo tokotikaka yango jamais donc tokobanda kopesa mbote na London City na José Kano Kikakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule bango penza bavandisa penza masolo ya base na kati ya Londres donc toke na kati ya Tunisie petit sœur propre Linda Pemba na kati ya Tunisie petit sœur propre en tout cas et trop to sepelaka na yo nyonso tout ça le rapport na 5 minutes na groupe pe vous allez vraiment l'une des femmes oyo aza vraiment active na kati ya groupe donc vraiment merci à trop donc to keisi ko na kati ya Autriche pour na repesa SK les boss donc na kati Autriche merci à trop na nyonso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc soto tangi SK les boss to kobo sanate vieux Merlin Cano na kati ya Belgique merci à trop vieux na nyonso tout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi et puis nyonso tout ça le rapport na kati ya groupe na yo donc na repesa mbote na kati ya Damari Lelis na petit nanga Papine Defla donc petit nanga kati ya masolo na kobo sono jamais et puis na Saint-Denis tozali kopesa mbote na Blaise Zembele bambote belé Blaise Zembele toyebi vraiment nyonso to ça le rapport na vient na yo na 5 minutes avec César Ngadi donc tozali kopesa le descendant de Simon Kimbangu camionnette Mbola les descendants de Simon Kimbangu na triple action Zakoto na kati à Paris donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi donc tokeyi na kati ya Melin pour na kopesa donc mbote na Francis Elanga na mwasi Nene Makumba donc vraiment bango bazali balandi minene ya 5 minutes avec César Ngadi to tikali toujours na kati ya Melin pour na kopesa Dieudonné Wembo na Sol Masiala ba mbote ebele et puis merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi tokeyi koyo na kati ya Noisy les Grands pour na repesa mbote na Stéphane Jocol il fait partie du bureau Stéphane Jocol le bureau doit fonctionner à merveille Stéphane Jocol le bureau doit fonctionner comme tel donc merci à trop Stéphane Jocol na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi ressources na Gigi Chibangu petit na biso ya kati ya masolo Gigi Chibangu merci na nyonso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi merci de l'avoir suivi cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalo Lochwami assisté de Doudou Swami Doudoulé nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro d'ici là portez-vous bien et à très bientôt n'oubliez pas tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Méchant comme Nango, Kanambe, Nzambe, Kanambe, Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt. C'est Pela TV et Yena Makambu ya Sikali Susu. Oh, chaîne ya France, Ezanakati. Chaîne ya Congo, Ezanakati. Chaîne ya Londres, Ezanakati. Au moment Makambu ya politique ya Sika. Oh, parti AA, Ezanakati. Oh, parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV
bouquet comme ça bouquet boy au tina poche voyager dans ngokeno partout lingi na bouquet no c'est pas la TV mais ma biso n'ozo mais ma biso on a 4K machine ma daka c'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas